nga sengi kututé ba pesanga mais consommons congolais, consommons locaux, consommons bio. Nga na lobika ba somba. Po ezapelo kwa mabete, ezelo kwa bien, ezapo na santé na biso. Tango yo zo préféré au somba ji ya bananyo pendant que ndeko no pa oteka ji. Tango yo aussi ça sangisi mbone, ils ont kuna place bazala. Ça ba découverte nazo sala. Donc yango na yaka koyebisa bandeko bosa la confiance. C'est vrai que ba OEP na domaine nanga ya lokuta bazali. Mais ça n'empêche que na kati ya domaine wana ba vrai pe bazali. Nga nazali parmi le vrai et puis nazali mwana nzambe na yeka te pona lia bino mbongo mais na yeko sunga bino pona lobiko kozala na santé kitoko. Merci beaucoup. Cabinet de santé nationale puissante chez Dr Cathy Munga. Comme on a sœur Cathy Munga, nazali naturothérapeute, nazali kosunga bandeko bazali na bokono ndenge na ndenge au moyen de plantes naturelles. Bandeko bazana ba problème ya ba hémorroïdes interne tout comme externe, infection urinaire, prostate, azoospermie, obota ezalité, rhumatisme, nerf sciatique, gouttes, règles douloureuses, glaucome, vision floue, motupa si intense, sinusite, awa nazana kati ya laboratoire. Awa nde bisika na séchaka ba plante, banzete, ba makasa ya ndenge na ndenge, depo na nga yango yo esika na salaka ba formule na ba solution na nga. Merci na équipe mobimba ya maison chez Cathy, en particulier Joyce Bolala. Tozali bongo na commune ya Ngaliema, quartier Kinsuka Pêcheur, avenue Maïndombe, numéro 99. Référence carrière Kari Grèce. Le biko na bino et sengo na biso. Vérité et réalité, votre magazine, vous qui nous suivez sur NTV, Nouvelle Tendance Télévision. Bienvenue, mesdames et messieurs. Bonjour, bonsoir, tout dépend de l'ère à laquelle vous nous suivez. Certains, comme vous le savez, à chaque fois que nous vous présentons quelque chose, c'est dans le but tout simplement de sauver des vies et également de nous protéger parce que de temps à autre, on a compris que bavure et l'équi, on a compris que le Congolais ou les Africains ou vous qui nous suivez, vous avez besoin de certaines pistes de solutions à tout ce que vous avez comme problème. Raison pour laquelle nous recevons certaines personnes qui ont l'habitude de nous proposer certaines pistes de solutions pour nous aider. Surtout ces derniers temps, la santé dérange énormément. En tout cas, restez branchés et vous ne serez pas dessus. Nous pensons à la Fondation Dès le cœur de la nation qui est dirigée par Maman Marie M5 depuis Liège. Et également, nous disons clin d'œil spécial à Chouchouna Tati, la véritablement femme d'affaires. Et nous pensons aussi à l'homme idéal, l'ingénieur de banque, Gauthier Mascotte, mon vieux, que je salue depuis l'Angleterre, Motenayo, Kulutu Escozo Talabiso. Prenons les images de l'orphelinat et on se retrouve juste après. Shalom à vous tous. De partout dans le monde. Zambéa Pambolabino. Je suis le prophète Henri que plusieurs connaissent aussi. Je suis le prophète Henri. En tout cas, je viens auprès de vous par rapport à cet orphelinat. Initiative, il y a, par la grâce de Dieu et Papa Alain Dele, par la grâce du Seigneur, puis une idée au Nzambé, il y a péché, il y a au Sangisabana, il y a au Bisso. Sinon, je voyais plusieurs fois action à Banek Osala, Libanda, comment ça Kosunga. Asungi non seulement orphelin, na moni même Bashi Bazanga qui banda ou Tongi Bango Babisika, na moni même
fille mère en tout cas j'ai vu cet homme faire un grand travail dans aux PC à libéralité et alors que Nzambe a tient makanisi na ye na esprit na ye azwa esika pona ko bana oyo baza bana bitike to tia bango na esika oyo pona ko encadrer bango ko pesa bango pe le meilleur de la vie, la chance de devenir batu parce que quand alors félin ils étaient que mutu il kolobate qui abandonné il kolobate que mutu mobo aux sous na espoir et vite mais ces enfants aussi ont le droit de vivre erré ba comme appelle le batu. Combien de ministres aujourd'hui, combien de grands hommes aujourd'hui bazaki pe orphelin lelo baza batu minene. Alors si par la grâce du Seigneur orphelin moko akobika na nzela na yo ozolandanga orphelin moko akolia na nzela na yo ozolandanga si par la grâce du Seigneur même Minerval orphelin moko na nzela yo ozolandanga le Seigneur ne manquera pas à te bénir en accord avec Ésaïe chapitre 58. La Bible dit soko pesi ou asangi akolia eloko akolia soko pesi ou asangi akolata eloko akolata la gloire de l'Éternel est rotambwana mutuana et sa guérison germera promptement. C'est-à-dire que sur tout le plan de la vie à Moutouana, spirituellement et physiquement, nous avons... De retour sur ce plateau, certainement vous avez aimé. Nous avons un réel plaisir d'avoir sur ce plateau une dame vraiment de fer, battante, courageuse, intelligente. C'est Maman Cathy Munga, qui est naturothérapeute, notre invitée d'ailleurs habituée de ces plateaux, ou à Messana de temps à autre. Donc ce cahier, puis c'est une solution déjà. Donc ce Monica Gaye, c'est que certainement... toi qui as des problèmes, parce que depuis un certain temps, nous courons beaucoup de risques et cela nous a été imposé par la nature, parce que l'air est pollué, le milieu que nous habitons est pollué, alors de temps à autre nous sommes exposés. Il y a certaines maladies, nous vivons avec certaines maladies. Or ces maladies, une fois dans nos corps, ça se développe et c'est comme ça que ça tue à petit feu, raison pour laquelle nous avons opté d'avoir... Maman Cathy sur le plateau, afin de nous proposer certaines pistes de solutions pour que nous puissions mettre longtemps sur terre, éviter que l'IOA précoce et la bisso. Maman Cathy Munga, bonjour et bienvenue. Bonjour papa Alain Délé. Il faut préciser que vous êtes naturothérapeute. Vous vous sentez à l'aise quand même, parce qu'avant, ils avaient moins Sony, il y a eu qui est bon, autant il peut classe mais université ingénieur, mais au moins qui est bon. Ah, ingénieur Mikolo, comment on est naturothérapeute? Oui, c'est vrai, les bossés, qui moi Sony et puis ils ont vraiment à circuit fermé. Mais on a que besoin de circuit nangaté. Congo est monene, Afrique est monene. Si je peux faire ça pour X, je serai aussi en mesure ya ko sala pour na Y. Ndé na longola ki na nos diplômes il y a ingénieur, na tena pembeni na longoli. Bon, qui vrai chéri ndebiso bakinoise tolobaka na tie pembeni na kota qui vraiment na casque na ngana na musala on a yebi en dehors ya classe ndé na moni que c'était vraiment important ko salango parce que ko kota na kati ya musala wana ndé na komona vraiment ba réalité comment batu bazo souffrir pour la ignorance et puis batu bazo kufa pour na eloko ya kokiozwa na pembeni na e akio lukango ailleurs et ezaki pe ya bien te et memie na liwa. Merci beaucoup maman Cathy Munga. Alors à chaque fois que tu es dans le plateau, on va évoluer étape par étape. Puisque les lots, on a compris qu'en vous avez plusieurs matières à exposer, mais surtout le bicambala moko boye, tu épuiser inutilement et que vous avez fait consommer. Alors aujourd'hui, nous voulons rester plus dans le domaine où ils allaient préoccuper biso. Ils allaient nini de temps à autre, de comme on a sur le marché, on nous expose, on nous propose antibiotiques. Au moins au belaki touro malaria. Médecin comme le antibiotique tout on a bel malaria a changé antibiotique tout n'est pas changer antibiotique habité on est dans le terrain mikolo sous qui ça on peut zoniata bon sous qui ça ya yoté mais sous qui ça ya bangoana. Alors en prenant plus de antibiotiques on nous apprend aussi que ils allaient sous ko boma biso moko le sous biso zo qui ne bomi ba foie et to bola ba foie. Alors tout ça to ni to yeba comment est-ce que mutako ki komi baté là to comment est-ce que mutaki ko sala pona tina na ko boma antibiotique pe belo mona mutu mususu abeli maladie mo période mulai c'est-à-dire azui penza antibiotique belé et antibiotique wana e umeli pe na kati ya nzoto mutu amoni ki abiki sikoyo mais
na bandi kati kotonga maladie mosusu na kati ya nzoto. Oki ko biso nano soki moto oti komela ba antibiotique ebele nini akoki nano kosala. Merci Papa Alain. En tout cas, thème ya lelo ezali vraiment très capital pour bandeko mukie bakomi kozwa conscience que bokoko ezali na sécurité et puis ezali primordial. Mais majeure de partie au etikali bazana nona idée que était kisi se na meli au salanga bien. Mususu pe sala nango bien. Mais ba kisi wana mabe nango omeli yango esali yo bien parce que ozala ki soit na infection et bomi infection mais etiki cancer et bomi malaria mais etiki cirrhose de foie et bomi eloko boy ekotisi na sucre. Avantage ko ezana ba produit na biso o ezali naturel déjà pour la kosala désintoxication ya biloko nyonso omeli te tangana tangabio ezo répondre na ba problème wana. Yango na lobara te tangana tangabio bokoki ka komelango te soki oza malade. Non. Eza eloko ye comme lokola mode de vie na yo. Ndengo sombaka bière, ndengo sombaka sucré, ndengo sombaka mai, somba tangabio bongo, somba te tanga bongo parce que ezo soigner yo, ezo prévenir yo. Donc ezo zala bien lelo, lobby et puis na futur. Moi je pense que les produits naturels sont plus mieux pour na ko sala o ezali musala na nzoto na biso pour na kolongola biso ba biloko yo par exemple ba air pollué toza moyen ya obimisa ngote obimisa ona tetanga obimisa ona tanga bio mingi te kaka so to beli ezo senga kisi mutu pasi nyonso tuté esenga comprimé ozui kaka verre ya mai to 1 litre ya mai omeli olali tango olamuko mona mutu pasi sili. Donc on va vite en besoin. Or la solution intermédiaire ezali. Donc mutu oyo déjà azali komela bon antibiotique. Est-ce que eza déconseillé mutu soki azali na période où azali komela ba antibiotique à consommer tetanga relaxant parce que tetanga relaxant ce que lobi keno ezali ko etu ezali ko longola pe ba toxique nyo sotoana entre autres ba antibiotique ba biloko antibiotique ko tika na kati ya nzoto et ko izana inconvénient mon côté que mutu azomela antibiotique amela rapé tetanga relaxant et ko diminuer force ya antibiotique wana te na minute wana. Non, yango avantage ya tetanga ezanini et boy kisi moko te peu importe kisi omelaka soko omelaka ba antirétroviraux tetanga za un problème na ngote soko omelaka ba kisi pona diabète aza un problème te omelaka ba kisi pona tension aza un problème te omelaka ba kisi parce que oza mutobela kamikuwa to oza tuberculeux aza un problème te tetanga azokota na ba couche nyonso ya maladie. Donc, ozo melaye, quand bien même ozo mela bakisi na opa batum sote na lingite na tika bakisi ya mundele na lingi kisi ezo pekisanga te komela kisi na nga ya mundele. Problème ezatente tanga akendaka na nyonso. Tanga bio par contre, soko ozo melaye, okoki kosangisa ye na kisi ya malaria te. Okoki kosangisa ye te na ngadiadia. Okoki kosangisa ye te na Congo bololo. Parce que na mélange ya bonobo te okoki osangisa ye te. OK. Parce que na kati ya tanga bio aza na écorce de mangue. Or écorce de mangue ngadiadia Congo bololo bonobo baza ba composite ya bakisi ya malaria. Donc ekosala lokolo ozomela kisi ya malaria 2 fois. Soko ozalaki na dose ya 500 mg osangisi na tanga bio eza lokolo omeli 1000 mg. Or batu nyonso tuté baza permis. Voilà. Yango wana ekila ya tanga bio eza kaka kisi ya malaria Congo bololo ngadiadia na bonobo. Mais tout le reste on a mis l'antibiotique. Ato melanga tangabio c'est un problème qui signore sur melana à part 4 produits au natang. Par exemple, pour que moto a évité cirrhose de foie. Tangabio de tomelaka on a pété tanga relaxant ezali ko pekisa ezali ko interdire que moto qui na cirrhose de foie. Oui, ezali ko interdire parce que ezo
protéger yo. Et ça lokola soda ke bitumba alati antiballe. Donc ils ont protégé organisme na yo. Ils ont repoussé ba biloko ekoki ko sala faille. Biloko ekoki memela o malade, biloko ekoki ko pesa o déséquilibre. Tanga biona te tanga musana bango yango wana. Il faut qu'on melaka yango régulièrement. Qu'on melango te soki parce que na yo ki mukongo passe à l'état ngo mukongo passe sili otiki. Papa ala eloko nga na félicitaka na bandeko nanga ba indien, ba libanais, ba pakistanais. Ils se soutiennent. Biso to koli na komi na kin ozomona na ba sénégalais. Ils sont plus dans la médecine traditionnelle. Voilà. Dans la médecine traditionnelle et puis ozomona mutu awuti mboka na bango ayeka ndenga yeboy. Mais ba congolais lié mbongo ata so ya redefisa ba pesi nanu kende sala activité ozong c'est la biso dans une année. Ozomona ke ba promouvoir ndeko na bango lobi pe komi patron ayaki na misu na biso maboko na makolo lobi pe azu ba travailler ba komo benga e patron. Mais eloko na biso sko ba congolais so muninga sali mo eloko na ye wana au lieu au soutenir ozo sala ba contre campagne ozo loba mabe ozo luka kutu esimba te comme ça to loba ki na nini ko simba te na sengi kutu te ba pesanga mais consommons congolais, consommons locaux, consommons bio. Nga na lobika ba somba. Po ezape loko mabete, ezelo kwa bien, ezapo na santé na biso. Tango yo zo préféré au somba ji ya bananyo. Pendant que ndeko no pa oteka ji, tango yo 6 à 5 simbone, ezo kuna place bazala. Mais abiso etikala awa, to sombela ngo mikate, to sombela ngo fufu, o moni ke mbongo ebimate eza sur place. Mais a repréféré bilo na binwana te pesangai ji o nini na otanga kombote eza bien te. Mais tout bête là c'était mingi parce que les lobande qu'on a besoin de le bien à faire confiance plus dans la médecine ouais ba paya ils allaient m'abêter. Oui, mais j'ai l'impression que ceux qui battent oiseaux développer pe beaucoup non moins mingi plusieurs maladies ils allaient en faisant confiance aussi dans ba produit ou ba pesa biso importé que outi et kutungana melade ba antibiotique moti Suisse ngana mela bakisi mo outi nde France ngana mela bilo uta ngana mela awate mais au moment ka mutu wana akoma esclave ya kisi wana donc on va ça la bon pour consommer kaka donc ezo doser kaka muke mezo ezo calmant ezo bikisa te ngai moko papa la na ebisaka la fois passée estomac et dérangeant kanga makasi pendant longtemps na umeli na maladie estomac. La plupart ya bande konanga bana ya tata nanga to bana ya mama nanga la plupart bazalaka na étranger. En tout cas mutu na mutu atindelanga kisi ya mboka na bango te omoni pour l'espoir na ndenge zo sala renvoi ndenge zo la bien te oya tindi Nexium oya tindi meamicine oya tite zo o eza importé zo o na sala ba examen bandroscopie bakotisa o caméra basa pendant que zo mela bakisi wana en tout cas oza bien oyoki bien renvoi katani crampe esili ozolia si saka 10 jours ya traitement la sensation nyonso ezongi na meli yango tellement na meli yango j'étais fatigué na meli bakisi mingi donc comme esclave oui. Donc oza censé o mela kango na tongo nde bato sucre ba melaza en comprimé na meli na tongo Nexium est comme le quoi comprimé. Omeli na tongo, omeli na pokwa. Ou soit omeli ka na tongo, oyo omeli su na tongo te. Ngati babilo kwa ba il faut wana na koka na ngate. Na lobi na kokate na kati. Mais en entre-temps, tant on a kati na bi bon. Makila e sukara e sala pona bakisi na moni na nga eloko te. Sans savoir que na ba produit na nga moko, nazalaki na guérison na maboko na nga moko. Ngai moko pe na kenda et pas ya ba tradi praticien. Nazana neve nanga yepa zaki na problème estomac amemanga pa mama moko salisa ye na keikuna ba ozukutika pati mo basi ba beta akangeli yango na sachet abibulo o melana tongo o melana gumoko boye logo mo oza na choite parce que ozo kapasi na meli pendant que na mela oui na bando yo ka bien mais tango ebisinga ke kireza 15 jours esili banjo yo kalisuka biloko wana bikile ezalaki ebele naliaka pondu te naliaka madesu te namelaka sucre te po soko meli ozoka acidité on dirait meli après 18 heures esimba te
mais tant on a tiki yango na komo mela kaka bakisi nanga nazo mela tinanga nazo mela tangabio lokola estomac pe bande ko déranger nazo mela tangabio na Nestlé na tie Nestlé na tie tangabio pona mela kaka nazo mela bande ko soa ezo sa moi brûlure or eloko tobosa naka tangawisi eza anti-inflammatoire. C'est tout à fait normal écouter po tatango mela oyoka et beti on estomac mais ça veut pas dire que zo yé estomac no makasi ezo soigner yo ezo sala au pansement lelo na mela kisi mon côté nazaki se na sali renvoi ta mutaza na porte kuna oyoka po roa na niveau ko bimeza pe oya so sali en tozo kaka eloko telemi yo na tolo et robongate il faut sala ngo et puis chaque 2 minutes mais je pense que tozana yo awa na sali depuis nayaki na rotete na lobité que ro ici là non et diminue mais et c'est plus fréquent ndenge zalaka mais na biki na nini na bakisi nanga na tetanga o bozolo ba peut-être makasa naka ya pambesani tanga bien na comme suko soigner estomac biloko na bika nango yango wana ngana yaka na biloko oyo que mutu a testé pe amoni résultat na yaka ka te pona teka non na yaka na biloko eza vrai et puis maladie on na soignera te na oyebisa okete na soignera te nazo sala pe ba découverte na nzela ya te nanga na yeba kite que et soignera ba rein mais na zui patiente moko grâce ya baté nanga alobi pourcentage ya ba rein na e mati balobaki azana ba pourcentage faible il faut comme akosala dialyse mais grâce ya te wana pourcentage e mati kisi onga nazo pesa mama na pona ko na règle douloureuse alobi azaki na ba myome azongi hôpital pona contrôle myome ezate or batu ya myome babenganga mama oswanyaka myome na bité kisi ya myome na ebité or en dehors ya kisi nanga ko déboucher soit règle ezo soigner myome mais il faut nazo témoignage il y a 2-3 personnes parce que peut-être un organisme na e simbi mais na mususu et simbate eza ba découverte nazo sala donc yango na yaka koyebisa bandeko bosa la confiance c'est vrai que ba OEP na domaine nanga ya lokuta bazali mais ça n'empêche que na kati ya domaine wana ba vrai pe bazali nga nazali parmi le vrai et puis nazali mwana nzambe na yeka te pona lia bino mbongo mais na yeko sunga bino pona lobiko kozala na santé kitoko. Merci beaucoup. Cabinet de santé nationale puissante chez Dr Cathy Munga. Comme on a sœur Cathy Munga, nazali naturothérapeute, nazali kosunga bandeko bazali na bokomi ndenge na ndenge au moyen de plantes naturelles. Bandeko bazana ba problème ya ba hémorroïdes interne tout comme externe, infection urinaire, prostate, azoospermie, obota ezalité, rhumatisme, nerf sciatique, gouttes, règles douloureuses, glaucome, vision floue, motupa si intense, sinusite, awa nazana kati ya laboratoire. Awa nde bisika na séchaka ba plante, banzete, ba makasa ya ndenge na ndenge, depo nanga yango yo esika na salaka ba formule na ba solution nanga. Merci na équipe mobimba ya maison chez Cathy, en particulier Joyce Bolala. Tozali bongo na commune ya Ngaliema, quartier Kinsuka Pêcheur, avenue Maïndombe, numéro 99. Référence carrière Kari Grèce. Le biko na bino et sengo na biso. Merci beaucoup, maman Cathy. Je crois d'ailleurs il y a aussi encore une option de plus. Oh, déjà, non, le belaté ou tozo le belalelo. Et ça, c'est ce qui en ce qui concerne cheveux. Oui. Oh, ça, bande ko belé, ba maman va comment ma bandi pelé qui moi mingi mingi. Ba lobi o yepe na solution pour étaler ma bandi. Ma baku na kati ya nzoto, na kati ya mutu. Donc ceux qui côté moi exactement makasi côté moi elemba. En fin de compte solution kovo. Moi ba mama belé au monde que mais aux ans tiki sukati sukite na lingana sukite. Alingana nesu. Mindondo akati nde pour moni que ceux qui neza kito côté. Voilà. Alors c'est qu'est-ce que tu nous proposes pour na ba maman nous surtout bazana besoin ya suki na bango ezala kitoko lokola suki na yo boye. En tout cas, bato bayebi ngai. Ponga linga ba preuve à l'appui. Bato bayebi nga ba la classe nanga, ba camarade nanga, ba frères et sœurs ya église, bayebi que nazalanga muto asuki te. Nazalanga ba suki ba grave te, suki so indente. Mais libandi. Ah, papa lo linga te. Taka moi sa mbunju na libandi. Do elonge bandi musika. Ozan chote fou moi chapeau, moi kitambala, moi perruque, moi ni. Mais depuis na sala solution nanga ya repousse cheveux
nakoma fière ya otika mbunju polele, nakoma fière ya koporter naza nga cheveux naturel, naza fière ya oza cheveux naturel, suki nanga ekoma épaisseur, suki nanga ekoma kokola, suki nanga ekoma kokola, suki nanga balibanje sili yango naza na yati kitambala te na yati ninte libanje sila, donc repousse cheveux nde makambo osombiye ozopakola bisika mabanje salamaki ozotia na cuir chevelu, donc ozosala ngo kwa pomade ba résultat ekoya. OK, merci beaucoup, je crois que ça c'est la solution. Maman Cathy, certainement pour la branche ne to mesana ngana otikelo quelques minutes, il y a yo pour s'expliquer na bandeko parce qu'il y a certaines questions que moi je ne pose pas. Mais yo loko lozali naturothérapeute, oyebi quand même que a papa aller en zangisa ki oyo. OK ko expliciter ba tout pour ba yeba penza comment ba OK ko sala et puis quoi faire pour na kozwa biloko. Dernièrement de comment tuna nga avant répondre, je crois banana na oyo na tuni question asuka oyo ezali abi aluba sa tête ngara tout moni yango izaba ba matiti mais tout ce que tozo ebate pour na ko tozwa maman oti nyonso tout sopi pona ko tokisa to banda kozwa kaka lutu moko tout quand tozu quantité ya mai ya muke to tiende to tie lutu wana etoki na mai wana après zo passoir to ezandenge nini. OK, pona tetanga au fait ezaka nde nazolo balabino ke naza limité na ba moyens. Normalement il fallait na tchaka ngo pe na ba petit sachet ndenge to sala to mona na ba thé Lipton ba thé otomelaka. Mais naza na possibilité wana te. Nazaka na possibilité ya kochango na boîte wana. Mais quantité ya tetanga eza une cuillerée à soupe pour un gobelet. Une tasse te. Tasse eza mukeming. Gobelet omoni ba gobelet obisoto melela rati. Voilà. Cuillerée à soupe pour un gobelet. Otokisi yango ensemble et puis au rincer na passoire. Tango nzamba kopesa makoki na otiela binosko na ba petit sachet wana otieka boji obwaki. Ah OK. Merci beaucoup. Alors vous avez la parole pendant qu'on expliciter bande comme sousou et puis comment faire pendant qu'on soit Maman Cathy Munga. Merci beaucoup. Merci. Mbote mingi bandeko balandi bisika bozali ngai wabino naturothérapeute congolaise Cathy Munga na ye lisusu ko talisa bino ndenge nini tokoki komibatela grâce ya ba produits naturels et puis ya maison chez Cathy. Bandeko nangai nzambe apesa biso nyonso na kati ya nature. Il suffit de savoir seulement plante oyo ezosunganga pona eloko boy, plante oyo ezosalisanga pona eloko boy. Ngai na ngolu nzambe apesinga na saleli bino ba formule na nzela ya tetanga, na nzela ya tanga bio pona kosunga bino ko prévenir na babokono ya ndenge na ndenge. En dehors de ça, na maison chez Cathy naza en mesure ya kosunga bandeko bazali na problème ya kobota. Papa lokola mama, papa yo zali oligospermique, papa yo zali azospermique. Na maison chez Cathy tozali na F3 vitalité A, tozali na F3 vitalité B, tozali na F3 vitalité C pour na kopesa yo mobilité, pour na kopesa yo vitalité et puis pour na kopesa yo épaisseur na pourcentage na oetali spermatozoïde na yo. Ndeko mama yo ozali na problème ya règles douloureuses, ozali na problème ya trompe bouchée, ozali na problème ya ménopause précoce, yozali na problème ya kobota, yaka la maison chez Cathy, solution ezwami na ngolu na nzambe, tozali wana pona kosunga bino. Bandeko bazali na problème ya prostate, bandeko bazali na diabète type B, bandeko bazo souffrir na glaucome, bandeko bazo souffrir na ba tension artérielle, ba tension oculaire, vision floue, Maya miso ezobima sans que olela ba poti ezovanda yo tout le temps na miso yaka na maison chez Cathy solution ezali na ba produit naturel ndeko oumeli na infection urinaire omeli ba kisi ya ndenge na ndenge infection ezosi la kakate ozoyoka kaka bas ventre passe ozosuba chaleur ezosala yo na partie intime mokosa ezosala yo na partie intime ebimisio même bambuma tango ozosuba masuba na yo ezobimisa fulufulu ebele yaka na kosunga yo na nzela ya ba produit naturel bandeko nanga o bazana problème ya prostate ozosala sel
urine ozosala sel sperme ezobima oke kosuba il faut telema 10-15 minutes pona kobimisa kaka quelques gouttes ozoyoka pasi na ba ventre ozoyoka pasi pendant rapport sexuel ozana ba crampe na côté gauche tango ozosuba na difficulté na butu ozolamuka 3 à 4 fois pona kokende kosuba pe masuba ezobima mingi te douleur intense na ba ventre yaka na ba produit ya Fortipro pe na Pirito et kosunga yo pona kozonga en bonne santé ozali na problème ya suki ezokatana suki eza na épaisseur te mabandi eza liboso boya naza na repousse cheveux o ekosunga bino pona kobotisa suki pe pona kozwa de l'épaisseur brève à l'appui ngai moko suki na ngai yango nazali cheveux naturel naza na ngana suki ya gravité mais eza suki oyo ezosunga yo obenda chignon ozala cheveux naturel otika suki polele ba produit ezali bandeko oyo bazali na problème ya nerf sciatique goutte rhumatisme nazali na ba produit Rimaband oyo kosunga yo pona kopesa yo lobiko pe bokolongo no banzoto bandeko baza na problème ya kozwanga numéro nanga ezali 00243 82 20 012 na suka na bandeli 00243 82 20 012 na suka nazali na commune ya Ngaliema na quartier Kinsuka Pêcheur avenue Maïndombe numéro 99 référence carrière Carrie Grèce kuna nazali koyamba de 6h à 9h30 soki boye na ba heure wana bokokutanga na koyamba bino deuxième bureau nanga ezali na commune ya Kalamu na Matonge avenue Ikelemba numéro A9 soki boye wana de 12h à 14h30 bokokutana nanga na koyamba bino mais ba bureau wana nyonso ezotika la polele de 7h à 17h bandeko nanga ya Changu bandeko ya Lemba Njili Matete boya na Victoire na 12h ti 14h bokokuta ngai bandeko na ngai ya DGC Pompage Chikapa 1 Chikapa 2 Machungu Mideda Mimosa nazali wana na Kinsuka Pêcheur de 6h à 9h30 nazali wana pona kosunga bino et puis point de vente na ngai mususu ezali na Masina quartier 2 kuna bokomona Diego na maison communale bandeko balingi pe basomba produit na Botour na local 23 et pas Steve produit Tangabio ezali kuna bandeko bazali na besoin ya kosomba produit na Kitambo magasin boya na avenue Lado croisement Oia na maison KCM ba produit chez Kati ezali kuna bandeko bazali na ba besoin ya kosomba na Botour boke na Galerie Sarepta na maison Zamani chez Papa Martin bokozwa Tangabio pe ezali kuna. En tout cas, ce qui est sous azongite to monani mbala ya sima na pesi merci mingi na évangéliste Michel Kuchu pour na apport na ye na musala o naza kosala merci na bandeko nyonso o bosala kanga confiance na nzela ba produit maison chez Kati na pesi pembote na équipe mobimba ya maison chez Kati pour na musala kitoko o tozo sala ensemble elongo na bino kolo Yesu apambola bino pe to monani mbala ya sima. Merci. Bye.